meilleure école ya ville province ya Kinshasa ezaba oyo wana. Yii luvunu nenge tunanga nini mwana mama. Meilleure école na République démocratique du Congo, particulièrement na ville province ya Kinshasa eza moko Collège Bosangani, meilleure école ya ville province ya Kinshasa, particulièrement ya district Afuna. Collège Bosangani kitoko yo wapi elengyo yo wapi awa soki mwana na yo aza mutu makasi akolemba mutu lokola safu po ba professeur ya très qualifié bazawa ba professeur ya kitoko awa enseignement eza na niveau likolo kosangana te qualité standing neti kaka na poto soki bana bazotanga botala bino moko ba batima bokondimelanga ke mwana na yo soki akotawa akotanga kitoko awa na collège Bosangani ba section nyonso ezali kobanda maternelle primaire secondaire pe humanité côté option bebo na bebo awa ba finaliste oyo bolingaka 100% lala pongia ba bébé po awa 100% ya sûr soki otangi malamu coup de chapeau na mwana mboka les jeunes promoteurs Fortuna Perrin Zeta Malili le Baoba papa mwana mobali oyo aye ko accompagner vision ya chef de l'état na domaine éducation oyo esengo te esengo otuninga collège Bosangani ezalaka wapi ozalaka na Kisasa te yoka bien. Premièrement tozami na Avenue Makanza. Avenue Makanza juste na croisement Birmanie Makanza numéro 113 quartier Petit. Et puis deuxièmement tozami na Avenue Ngiringiri entre Ngiringiri et Yolo numéro 244 juste na 24 croisement 24 bon mon collège Bosangani sur zona voyez les sous na banda to na extension mibale to na Avenue Pika so ko Avenue Pika numéro 41 bon mon collège Bosangani sur zakuna. Actuellement, dans la réunion de la collège Bosangani Misanda numéro 11, la quartier de Boudi, bon, la collège Bosangani. Puis, sur le pays, l'avenue Tchongi, côté de la permanence, c'est le Mao, bon, on appelle collège Bosangani. Pour nous, on a monnaie, les collègues Bosangani. Donc, on appelle Bosangani, on peut se faire voilà, il y a un Tchongi numéro 1, la quartier Magueta. Awa na collège Bosangani kitoko pe elengi chidakadaka yoka mafuta jolibilité awa ko nakosa yo te kitoko standing goût fraîcheur qualité enseignement ya haute niveau kitoko yo abi collège Bosangani le berceau des savoirs.